okenda ifasik okenda otanga ezala bato mosusu aye YouTube aye po aluka mbongo yana mutu mosusu aye YouTube aye po aluka bavi na ye ozo comprendre. Alors TV oyo tomonaka TV elobisaka bato makambo ebele yana mutu mosusu aye na TV mais aye po bamona ye mais ayebi te ke no makambo azosala conséquence ezali te omoni tozalaka 3 papa papa Wendo akufa papa Wemba akufa ngai natikala papa Griffe papa mpe aza papa bozela ntango ngai na kobeta bokocompare entre ngai na papa bokocompare na bato baza bapape te fali afali héritier aza héritier bato tu babeta bawera babawera papa nde papa bozela yo mpona papa aloko na papa mais papa yo kanisi nini ezaki papa kolandanaki italien te papa esanga mpasi pourquoi maniki mpo na nga aza na moto olanda te ane moto aliboma te mais eza na motu mosusu otali ye ka boye olobi oyo aza problème et bon soki ndenge ake prison bongo ake kufa na prison c'est ça le problème motu mosusu okotala ye boye benda oyo na kolanda na ngai ye te do aza moto akolanda te mpo na ngai nazosenga nanu pardon epai ya Likwatra naosenga pardon epai ya Cindy batala santé ya maniki omoni yango na lobaki eloko moni télévision elobisaka bato makambo ebele ozomona lokola ayebaka ngaka ye basala ye nini na obima yaya loba te ya papa na biso mboso nyonso ezalaka théâtre te nayebana nga chili moko personnellement tolinga na yebesika moko joso akata na koteka na mpona mombele abe na kata na mabe resu ezalaka nini abudaka papa Wemba abudi grand-père Bozi na concert oyo babetaka na paladi peple bandoso ya ntango manda mobuta apemisaka ye alors esalaki ye akenda epa na bango na se na permission quartier mombele eza bajournaliste ebele oyo bafinga le quadre oyo bamanka le quadre de respect oyo bafinga mpe Cindy ozomona mais abeta bango kaka mpo na ngai faki Cindy le cœur a gardé kaka bondi na ye il fallait ki azalaka esika azalaka il fallait que barespect azala nango bike Cindy ndenge azala na Cindy mpo approche yo oyebi tokenda baévénement ya kofi tokenda omona ke Cindy boza na droit kotia ye micro te oza na droit te nga mko namona Cindy na TikTok eleki na ngai ye pa koma Cindy na TikTok akoma ko poster ba vidéo oui aza mutu bien sûr mais toyebela ye na babiloko wana te. C'est ici que nous vous amenons. Dans le plus beau cadre jamais imaginé. De toute tendance, nos clients sont les plus privilégiés. Pour le touriste, vacancier, professionnel. Que ce soit pour le repos ou un passage dans la capitale de l'Afrique, Kinshasa, la Villa Del Pirlo Auberge met à votre disposition des chambres ordinaires, chambres exécutives, cuisine propre, spacieuse, luxueuse, bien meublée, afin de passer d'excellents séjours au sein de ces installations. Où que vous soyez, dans les 4 coins du monde, faites votre réservation sur tous nos canaux de communication, téléphone, site web ou sur notre page Facebook. La Villa Del Pirlo Auberge vous garantit une connexion Wi-Fi Internet et intranet haut débit. Villa Del Pirlo Auberge. Dormez luxueusement.
Bonjour, bonsoir, très chers amis internautes. Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous les abonnés des Cléboa Télévision. Merci, Nabaton, sur la Flore Makinisi Confiance. Je suis là, toujours avec vous. Flore Makinisi Abou Missalanaye, pour la Moussala Pesa Rabino Yakitoko. Tout ça, toujours, Naba News, Naba Actualité, par rapport au Nenge Mamangozo Kenele. Et l'autre, qui n'a conférence de presse, il y a. Bien sûr, Nyarkos Atika Biso, pendant 28e anniversaire naïe. Ça fait longtemps oh vraiment to lobeli yangoma mutumo ba lobité to soutenir rapé bat oh yo basala ki musala ki toko pona biso mwana ya mombele ya limité kaka. Donc voilà qui a sali point de presse tout ça qui wana na papa griffe pour mon mimoka la qui ma marque il y avait des journalistes, donc voilà, et ça les plaisir. Merci beaucoup. Nabato bazaki na biso to les maté babi vendredi to keneti na gombe kota la tombe na et puis concert amené gombe te mana momele na mapele ya Levier Nyarkos. Et l'autre ami internaute to sur la kaba news d'actualité tout monde qui maniqué bakanga qui maniqué à quelle prison pour ma propos na ye ba émission sala qui et tout. Celle que l'homme qui est à la prison. Dans le bas qui n'a un gratté pour ça là toujours musalaka kitoko pour nabino to ba ki bisto finga mututi mais to saka musala parce que l'actualité nous oblige. Merci beaucoup chacun na muyala moi que tu représenter pour cette tuna déjà il a qui nga le quoi to biso la plateau zo kabola maloba tana muyala bonjour bonne santé. Bonjour Flore Makinisi, la fille à papa Fololo. Ma Fololo, bien, santé très bien. Merci beaucoup madame. Ah, maman élève ça yo. Ma camarade sombele suka likambu. Matana madame. Ah, madame on simbi madame Badiabioko. Bioko. Je suis ma case, 2 ans déjà de mariage. Donc, le mariage avec notre papa, Clovis Badiabioko, on a pas un thème na biso. Et là le biso pas célibataire. On a ça pour ma père Penda, ma petite et ma vieille. Tout ça, c'est nyonso. Donc, mon mari, mon cher époux, Clovis Badiabioko, 9 ans prêté. Prêté na nengi nae, pour na madame nae Tanya Mouyala. Donc, voilà. Flore Makinisi, na mekina kopé sa non merci. Et pas il y a papa Nabiso Hubert Mamba, Fondation Hubert Mamba. Oh, lelo à Kanisi, tout biso son point de presse, oh, salamaki à Walelo. Pour l'événement les 10, pour le 28e anniversaire, il y a Nyakos Nganze. Pour les artistes belé, tout le monde a vraiment, on dirait le Congo et l'Imoa, mais les grands s'appellent, grâce à Papa Griffe toujours, Tozonga toujours. Donc, il y a quelqu'un qui a pour la esprit à Nyakos. En tout cas, on a fait si merci, et pas il y a Papa Griffe, et puis on a fait si merci, et pas il y a Papa Yemoko, le grand producteur Hubert Mamba. Donc voilà. Merci beaucoup Hubert Mamba. La 2023 aussi. On a bilan à 2022 par rapport à Moussa Nabiso, YouTuber, YouTubeuse. Ni vraiment où est tout ça là qui a mabé. Au monde c'est là qui n'a monté na Moussa Nabiso na oppo c'est là qui n'a ngo na 2022. Bon, Moussa Nabiso en bref, dès tous à la boye, mutuna mutu, azalaka nakol bandeni, azaka na émission en salaka. Mutna mutu azana nzela na ye mais eloko ezaka très important de respecter kaka statut na biso to respecter parce que en dehors il y a YouTube tout ça ba vie privée otobi ke follow la massa ya kati tout ça ba vie privée liboso parce que liboso télévision na ba te belé balobaka mingi liboso télévision parce que to cause la bien mais liboso télévision et na ba to muso ba yebinde ba kendelaka par rapport à question 2022 pour nangai ba o ba sala ka polémique ba kena polémique bien mais kendaki esaki ndenge nini d'ailleurs trouvons ndenge nini et kena donc ande kendaka parce que YouTube ezalaka mingi o azaka na polémique o azaka na polémique donc là par exemple on peut ça exemple le ya Moura hein mon meilleur ami na pesi Moura chou donc on tika polémique au tala matin donc OK nango ka bongo mais essentiel na mutu à respecter personnalité na ye parce que en d'ailleurs il y a TV tozaka na ba vie privée o tozala nango toza ba parents toza na ba famille toza na ba maman toza na ba papa toza na ba yaya toza pe na ba leki et puis biso tozala kana pona ko éduquer masse tozala wana pona kola kisipesa ba ndeko basango mais tozala ka wana te pona ko finga mais ezana mutu mususu ko démarrer mutu na émission eza po atalama eza pe na mutu mususu akei na banalize na ye normal akotalama na ye mais toyeba
na ndenge na biso tozalaka aloko na ngai nasala na nga visibilité ya chef de l'état na laksa na nga banzela na part na ngai na côté na ngai mission na nga na côté de makara ndi toza awa na matungi awa so na temika na nzela na laksi avenue opozo etalama parce que ça par rapport ya musala nga na salaka eza na ba fan o balingaka nga ndenge na salaka musala na ngai yo be forma kinisi ozana osalaka banalize na yo banda na yeba yo baneze belé nayebi ke Flore Makinisi asalaka banalize na ye azalaka au milieu du village quelques sont des musiciens quelques sont journalistes donc osalaka donc chacun de nous pour na ngai musala esa minango normal pour na nga pour mutu na mutu ayebi ke pour nga na sala émission pour na talama il faut na kena polémique et na mutu musu pour talama il faut finga et na mutu musu ko finga te mais asali analyse moko boya atalami lokola mura na lobango mukola otika asala be mission banzela lokola nga aotala mate Flore mukolo kotika banalize ba musicien ya bata maboke boy otala mate donc chacun de nous ayebi ndenge asala comme ça pour nga 2022 na point na l'équipe bien donc voilà. Oui, merci beaucoup tana muyala lelo tozomona YouTube on ngezo kendele bato ba koloba mingi que non tomo ke la musala ngo mabe musala ngo tozoyeba te comme insulte to aussi ma grande personne donc voilà tozoyeba te ke kwa za mukolo waza mona muke et sous ba musicien bazo déplorer ba comportement na biso ba chroniqueur ya YouTube. C'est ça le problème à Flore Makinisi. Okenda ifasik okenda otanga ezala bato mutu soye YouTube aye po aluka mongo yana mutu mususu ati aye YouTube aye po aluka ba vie na ye oso comprendre alors TV auto monaka TV elobisaka batu makambo ebele yana mutu mususu aye na TV mais aye po ba mona ye mais aye biteke no makambo zo sala conséquences ezali parce que musala to sala ka beaucoup de gens batala biso to zalaka wana pona ko éduquer mas mais toza wana te pona ko finga batu toza te wana fu buso to éduquer mas donc eza lokola ba pasteur bayemi azote ya double pour les pasteur parce que moyemi tanga azo yemba aote ya directement il faut ça l'exemplaire eza pe lokola biso ba journaliste nde ba benga biso ba youtubeurs na terme o yebani mais eza te lokola za youtubeurs faut ça l'impoli il faut droit de nécessaire mutu na mutu faza na place na ye eza selon éducation ya mutu soko moni mutu aye TV azo finga batu eza éducation oya uti na ndako na ye lokola ngande na za bo personnellement na ko télématé na finga oya za ene na ngai na ko finga été pour éducation d'abord tant nazo finga batu nazo finga dans famille na nga famille muyala de ba muyala nyonso ba fingami désolé accélère mutu so télé ko bika oyo aza mal élevé aza mal éduqué donc aye ko luka ba fiction na YouTube mais biso toza ndé monté ozo mona ba quand ezalaka vraiment très très différent donc voilà comme oui merci beaucoup mais les camarades musiciens et journalistes surtout ba musiciens ba betela ngo CT to ko ba impolitesse mo boto ba ninga ko lobela bango te eza dit ya quoi na ntanya muyala tant que chroniqueuse au moins les camarades musiciens na biso ba chroniqueuse de 1 la on est pas va interview ba boya mutu ba interview boy non ça interview te ba nango ba ke na so mabe yango na lobité ezali kambo baka eza capé différent eza ba musicien mususu yo yebi biso za ba musicien za pembe na bango loko la pression bina filé na pesi mbote sika zali mo pression toza na bina filé to vanda bien to mona eloko mabete eza ba mabanga mususu bina filé ba bwaka biso oyo ovandika boye oyeba kite moyo kilibanga eza signe reconnaissance et puis eza par rapport pe ndenge to vanda kinaye respect ozalaki nango par rapport na ye pe na retour nango apesa ki biso respect biso to pesa ki respect eta ke to be yanke papa quand on benga président président tu vois donc eza ndenge to vanda kinye lelo biso ba Flore Makinisi bina fila zo bwaka biso to vandi ngano to kenda so orchestre te mais ovandika boyo ka tanya muyala pesa bwakinga eza nini eza respect o ngana zalaki nango alors génération na biso lelo to chaka en bref ba youtubers tozoyeba sunde nya ko respecter batuti wana ki kotina biso ba youtubers au cause la pembe na musicien mais epesi yo courage te o lo ba n'importe quoi sur ye epesi yo dans ba courage te parce que ils ont mutu mususu on pembe na musicien tango kolonga pembe na ye okomo finga ye elo netinjo finga ye c'est ça le problème mais toki kote ba musicien toi ba musicien bazaka ben grand mais musicien baza ben grand
non apesi exemple moko confrère na nga oto kufa babwaka ye Antoine Masasu aza mutu oyo ayebanaka na wenge maison mère ba musicien ba solo la bien yem talait sa bango vous comprendre bazalaka ona pembeni ya Antone mais soki na yebisi oke na matanga ya grand frère na ngai to monya ta musicien mote est-ce que les na po ya rapper on appelle soute hein est-ce que les kozali soute lelo non peut exemple moko est-ce que biso za la sune musique à filer de kenda lisusu fila boka côté attends que na teme to tikala ba bonne relation c'est ça le problème yango na oloba est-ce que tikala ba relation là au musique non liwa on eza liwa ya mutu azate omoni lelo yo ko benga filer fila o yamba yo kompe ya ripo beto pe 12 on se comprend kompe ko beto 12 mais liwa mutu wana ozala ki na yazali soute quand même ato oya to kotina ta mutu moko yo ko présenter total la mabe ya mutu te soki to beba ni fleur ngalo to beba na anti fleur to beba na ka po to za batu mais soki fleur azana likam na oya so itanya za yo le matanga nango landinga on se comprend mais oyebi to beba na ki mo muke po master nanga mais to bongisa ndaki ki master on se comprend mais eza likam so ko za liwa mutu ngo akufelite mais akufi donc ba misisa na part na bango batala ka ko batela pe relation vis-à-vis pe na biso surtout biso presse parce que biso to sala ba musicien biso to sala ba musicien pour musicien pour ayebana ezalaka journaliste tant ba journaliste za pembeni na yo bazo teka yo mais quelque part pe ba musicien bazala pe reconnaissant vers biso musicien mi pe sa pe respect ozomona mi pe sa pe respect parce que bango banda buzo ba surtout biso basi o kene pembeni na musicien akomo choli to mais yo yela ki angote yo yela ki boulon na yo mais boulé comme il y a litoi to ce que au boy et comme il y a au final et comme il y a 12 et comme il y a 13 comme on a 60 donc 60 coûte ba beta vous mona quelque part ba musicien pe ba ko tient na place na bango mais mingi nde biso ba journaliste eleki qui est important c'est l'équipe mukolo azoye banate mwana muke azoye banate donc biso nyo surtout de comme ndenge moko. Donc c'est ça vraiment les vrais problèmes. Concernant les musiciens, les journalistes, il faut que tu c'est ça les problèmes. Oui, merci beaucoup Tania Mouyala, merci à tous les abonnés de Cléboa Télévision. Merci à tout le confiance, on est là. Tout ça la kaka moussala la bisio. Tania Mouyala bien dit toujours le musicien entre nous. Les gens toutes nos questions pour qui est vraiment dans l'actualité. Les gens comment on a maniqué à quelle prison? Une consoeur, une maman. Maman to respectaka ex moi si maman ya mwana ya et ex femme ya ba bia chokoro atika biso maman ya mwana ya ba bia chokoro prince ba bia lelo asana prison pour na ba propos tenir na ya tena ki liboso ya Cindy le cœur dans to ebite tana muyala ozamoka ba chroniqueuse est-ce que likaniso ya ko manike ko za na prison pour alobi makambo oyo mutu asepelite mutu ane koloba na makambo asepela ki nango te atilo na prison Tana Mouyala tant que toi une chroniqueuse news eleki j'espère oyoka ki yango pe otalaki OK ce koloba ni moi parenthèse mukie par rapport ya makambo eleki entre manikie na ndenge a comme la prison bon à propos ya problème oyo ya conscience na maniki d'abord no esa nga passer et ça nga passer pourquoi maniki po nanga za na mutu olanda te ane mutu liboma te mais eza na mutu mususu otali eka boye olobi oyo aza problème et bon soki ndenge ake prison bon ake kufa na prison c'est ça le problème mutu mususu okotala ye boye na oyo na kolanda na ngai ye te do aza mutu akolanda te mpo na ngai nazosenga nanu pardon epai ya Likwatra nazosenga pardon epai ya Cindy batala santé ya maniki omoni yango na bakelo omoni télévision elobisaka bato makambo ebele ozomona lokola ayebaka ngaka ye basala ye nini na obima yaya elobata ya papa na biso mboso nyonso ezalaka théâtre te mais eloko nazomona mwa mabe na part na nga soki bapropos na ngai Cindy le cœur esala ye pasi en tout cas alimbisa nga eloko nga namonaki mabe bato nyonso bazala bato olanda te ozomona te ke non maniki alobisi Cindy biso yebi ke Cindy azalaka na université ya Kara donc penza preka mona donc alongo penza na université ya Kara biso yebi ke eza ba journaliste ebele o ba finga le quadra o ba manka le quadra de respect o ba finga pe Cindy ozomona mais abeta bango Kara ipona ngai faki Cindy le cœur
garder kaka bondi na ye. Il fallait qu'il azalaka esika azalaka. Il fallait que ba respect azala longo bi ke Cindy nenga zana Cindy pour approcher bo. Yo yebi to kena be événement ya Kofi. To kena o mona ke Cindy boza na droit ko tie micro te. Boza na droit ngam ko na mona Cindy na TikTok eleke na ngai. Ye pas comment oh Cindy na TikTok. Comment pour poster ba vidéo. Oui aza mutu bien sûr, mais to yebela ye na ba biloko wana te. Mais le ce qui Cindy a commis ko répondre maniki aza mutu to boité parce que manika za na fali to lo bango bongo. Comment manika za na fali to tena ni kama mama li ya pembeni. Pour manika to tabi ke manika za na fali. Kwa za na fali donc si ba conflit wana te. Yango le lo maniki a ke inango. Te mais makama maniki makama ba journaliste wana vraiment bon nous écoutons ma bête l'intimité qui fallait ndi à cause que non na lobby te que ça fallait non na lobby bongote na lobby boy mais quand on appelle la fallait nous battre il faut finir on a sali analyse on les a opinion na yo ça va propos na ngai les a analyse nous sommes des journalistes biso nyonso to yebi que les croix na fali et les karaté nous avons entendu que les croix na fali et les karaté alors maniki za na fali to ko sabi analyse na biso parce que mutu lokola maniki jamais Cindy a occupé. Il faut azana batu. À côté de ta presse, ba kipe maniki, ba répondre ya batamina e. To mona ba tebele ba kangisa bango awa. Mais ye moko kolo likambo, abimate, azala ya obatama. Boyo ka dossier ça pas été mais mutongo azate mais bimisi mutu moko boyo akangisi. Mais asali boyo pas éduquer ba tout so batika lipo, ba bibe style sango. On a une éducation. Donc, si maniki n'est pas un ndo ebeni maniki, n'est pas mettre ebeni maniki. Maniki n'est pas un soka bimi prison, que ça au Cameroun. Au Cameroun, maniki au Cameroun. Quelque part pour n'anga la moni Cindy a fuli maniki. Parce que ça n'a pas tout le monde eba maniki te. Pour mutu nyonso le loko mo yeba Cindy a kangi sinani. Oso monte que Cindy a teki maniki. A teki. So ka eba vrai chéri, hein? Loko la ba petite na biso mo bo petite o ya lingwala o ba beta kai batika ke Naomi tu vois bien non o batika kai tacle ateka ma je sais ki ba longi mo boye mais lelo ba flo ba kinisi Cindy kanisi ba ke bezuana yaya o ko zulango libala po Cindy azo peser apezaka taka mutafani sa ba musicien tu ya quartier la tête kimia yende mutapoma chef d'orchestre akoko kitatina niveau wana te biso yebi ke Cindy azaka na université ya Kara. Il fera que na Kara na eti na suka. Mais tant Cindy bon ba to su ba supporter après ka ba ko supporter pe le lobby mais et là on se mettait na ko céder éviter. Ba on te vendre ba journaliste na ya finga Cindy. Personne. Est-ce que ba journaliste va finga Cindy? Mutute ba finga Cindy te. Pourquoi Cindy occuper nan maniki? Pona ngai madame Cindy Sukozali. En tout cas, il ne fallait pas occuper Cindy. Il ne fallait pas. Parce que, Maniki, pardon. Il ne fallait pas occuper Maniki. Parce que tant occuper Maniki, ils ont le fouli Maniki. De ce cas, qui est musicienne, mais les minutes, il y a Betty disque. Pourtant, on a ma prison. On mettait le disque, on a dit que Cindy a gagné Maniki. On dit que Beta. Il fallait pas occuper. Il fallait ça na ba Kara, na ba charisme na ye. Cindy ko sablo msus na ba TikTok, azu ba mbongo ok na na banque. Pourquoi tout ça? To ebi ke Cindy azara na place azana no chef ten. Mais ça peut mutu, nous sommes supporter trop à céder et na muyala. Yango na tout mais c'est important. Déjà finga Cindy. Yango na tout une question na zongi wana. Aza mutako supporter na déjà finga ye. Parce que quand on a mutako supporter o ba finga ka finga on peut exemple moko pa ya Karine moko ndi ba finga ke trop ba finga ka e a finga za na mutu o ya finga ma lokola Karine moko ndi on se comprend donc voilà ma fleur makinisi donc azaki mutu moko a regarder kaka ba didité na ye ba réserve ani akoko tina ta batu osomona parce que ba notre kota YouTube ngana na mona na muta finga Cindy te pona ko loba ke non a supporter trop osomona ba lobi ke c'est lui qui
décembre, na obeta ndolo. Pourtant on a bandé pour la stade que c'est à 5 ans banda. Et puis bato musu balandi ba comme mon ndé bango danger. Papa yé. Donc on gagne tout ce qu'on a obeta ndolo. Ndolo ndini. Oh, papa a ça qui meeting à l'autre temps otaki wa. Ndolo. Voilà. Yo ce qu'on obeta stade des martyrs. Té, na stade des martyrs pour que c'est à 5 ans qui abanda. Na respect n'enga oté mikili tant que purifier, n'accepta qui. Alors après que c'est ba te belé ba beti stade. Mais tout le monde peut parler. Na ba faux, na mais fallait tenir ça stade. Héritier pas tenir stade. Na lobby hein. Makambu ya rotondisa makambu ya robeta mutabanda nga. Est-ce que ba pesa nga merci? Ou bien ba pesa Kester merci? Tant bazo reconnaître te siko yo lingala reconnaître bango na makasi. Na bika ba petit nanga bazo débrouiller ba beta beta na bonde ba obeta. Siko na yo na ba musicien na pape na sali plein. Oh. Na musicien na pape na sali plein. Muta sali plein. Kasi yango na yebiso oti. Bozela na ndolo ti. Le 31 décembre na ndolo. Et pas question na nga pas pour ndolo muta sali plein. Lobby boy, ba musicien, to te nan boya 4e génération. To moni héritier abetaki. To moni fali abetaki. To yo komona be pape aye ko sala messe. Batu wana misatu, on a ki ba musicien na pape, na sala ki plein na stade. Te, omoni tozaka 3 papa. Papa Wendo akufa, papa Wemba akufa, ngai natikala papa Griffe. Papa pe aza papa. Bozela tango nga na robeta bo comparer entre nga na pape. Bo comparer na bato baza ba pape te. Il faut que ça ramalo. Fali a fali. Héritier az héritier. Bato tu ba beta ba wera ba wera. Ba papa nde papa. Bozela. Ah yo pona papa da aloko na papa. Mais pape yo kan sinini. Ezaki papa. Olanda na italien te. Papa. Yo ndumto. Zara calme maman. Le 31 décembre. Nandolo. Nandolo. Oh. Yo peut-être qu'on Nandolo. Oh. Yo au moins mais non wa. Ouais mais. Na lobi angoti. Voilà musique et la musique bien dans la forme on va soulier. Papa Griffe ya na forme na musique. Eh. Un a bête à rouler bango tout. Problème exact. Je suis sérieux Andy Maraté à mon akamwa malgré alinga rolobelate. Posez question le basset au bête à mabe yéwana. Posez présenter au montage. Posez akamwa. Yo moninga na composer banzembu kaka ya basi. Ngate ngala pesa ka idéologie. Ko fi abeta la musique. We rabeta la musique. Papa bango tout ana babeta la musique. Mais c'est musique masculine. Et ça m'abête. Mais nga na zo pesa idéologie ndenganche ndingo tutunanga. Voata ko voata mo ba place a rolala. Nga na babeta musique yango moni mama Tania. Le président Mwana Nzambe Hubert Mamba. Deuxième question que vous avez posée, c'était c'est quoi? On peut parler de l'événement, comment ça va se passer, qu'est-ce qui est prévu en 5 minutes? Ce qui est prévu, comme d'habitude, nous allons d'abord aller au cimetière de la Gombe, là où Nyarko s'était enterré, et puis au retour, nous allons pouvoir organiser une activité culturelle, c'est-à-dire un concert qui va se dérouler à Montbéliard, dans une terrasse qui s'appelle Otoma. C'est là où ça va se dérouler, cette activité. Il y aura un concert, et puis nous allons interpréter les chansons de Stervos Nyarko Selenganti. Et moi aussi, dans cette occasion, j'en profiterai aussi pour faire mes tubes, c'est-à-dire depuis que j'ai réalisé et pas 2000 Mwana Bendana. Donc c'est demain que c'est 10 là, 10 février, que les gens vont savourer de cet album. Voilà donc, merci beaucoup Papa Griffe. Rendez-vous pris le 10 février prochain, ça sera à Montbéliard, le fief de Nyarkos. Nyarkos, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui a su apporter à la musique, à la culture congolaise,
une dimension que souvent on avait. Papa Griffe, tout le monde l'a souvent dans l'événement, il y a Servus Niarchos, presque aux Arayo Moko. Quels sont les Arayo? Est-ce que l'élo, Nemozui, Iber Mama, en tant que partenaire, il y a un événement? Est-ce que la famille a Servus Niarchos? N'a comment on a utilisé? La communauté après soit c'est comment les 10 soins non événements salamité pour famille par qui va utiliser comme on a 5 qui vont nous parce que tout le monde a compagnie qui s'est révélé à mois à téléviser l'événement le docteur il can a ça pour honneur il y a pas de première question voilà deuxième question c'est que président Hubert pourquoi au Nibiaga au Samana Papa Griffe? Est-ce que pour ça, au moins que Papa Griffe a un mémo dans l'escalier où il y a un projet dans les arbres honorables, comment que Papa Griffe dans un point, il y a un lame, il y a un recours honorable pour y aller, mon bel et le pareil. Merci. Journaliste, une très belle question. Pour la candidature Servus Niarchos le Nazier, moi, je suis commis à Outaki et Bayanakinae. Pour mon année, maman est faite mon bébé. Voilà l'année en cause juste de l'accident. Moi aussi, à l'excellence de Zolobami. Avant d'abord, on a eu un bango. On a eu un personnellement. Tout le monde a eu un Silamoro. Je me suis katana côté na point na mon bébé. Avec la katana ma bébé. Le résultat de l'année, à Boudaka, Papa Wamba. Aboudé grand-père Bozi, dans le concert avec Dakar, on a parlé du peuple, de Soya Tango, Manda Mobuta Israël. Alors, le salaire qui est, à quel est, pendant la scène à permission, quand tu mon bel Kumbo, na papa mon bel, dans une chanson, dans la naïna carnaï, on y a encore cette idée là-bas. Les autres qui n'ont pas passé, n'ont pas bien sûr, mon bel. Fin du mois, on est comité, à expliquer à l'occasion, à Tchèque, à Tchanga, quoi c'est là, les jours où nous sommes en Balin, via Kimaba. À mon avis, même papa est fait autour de la Malsus. À Tigikiti, à Kinya, à Timati, à Ségoui, après au CDC. Donc, à l'Inama et à tout, on a beaucoup Fanaé, à Kenya, à Bosa, il y a aussi même pas projet où nous avons un cranaïe à ça la mausolée il y a Niarchos de façon que va battre la cranaïe pas foutre la moelle de Gonda pour permettre à avoir quelque chose et puis il y a des soucis des arrêts à gouverner il y a la ville de Kinshasa Nengomoni Kini les arrêts à Bateke Nabaoumou il y a un moment de match côté Mouraïba à un moment de Mombele en ce qui concerne les pourcentage, on a dépensé trop pour des combats entiers. Pourtant, moi, j'ai d'ailleurs ma forme vidée. Il y a 4e génération, malgré la 3e génération, il y a encore papa qui est mené à Bosiana. Ndemo Kabila a récupéré le pouvoir malgré Pétia Guinée. Comme ça, nous avons fait une autorité politique. Donc, quand on a un problème, c'est une famille qui va soutenir en bas, donc c'était là. Il y a eu quelques jours où nous avons une discussion. Nous avons déjà livré ça, nous avons un poteau. Mais nous avons déjà passé ça, nous avons à ces femmes à Yambaye. Puis, la Catissé, nous avons la beach. Et où ça va qui le la française par une foulakaï. Même par la sénateur Maï, mon excellence sur le zolo, ça va qui est fort de façon qu'il y a qui, tout ça qui n'a rien à papa. N'a qui n'a pas donc famille là-bas, côté on a un problème de ça va arrêter. On a dépassé tout dans mon match. D'abord, ça va arrêter pour nous avoir reconnaissant, on ne se passe souvent à Rachid ou pas. Donc, par exemple, de Malé là,
Quand on a un problème, et ça veut que moi, dans le président Hubert Mamba, ma fondation à ce moment, et ça va faire la patience. Voilà. On n'a pas parti pour un pays banal. Collaborateur dans la cité pour la partie. Alors, elle a tout à petit solo, il y a un anniversaire, il y a les lances. Alors, il avait besoin d'un temps pour appuyer. On appelle la culture à la mission. Je me suis dit non, pourquoi pas pour appuyer l'événement, parce que l'événement où ils arrivent pour pouvoir culture congolaise. Alors, derrière cette culture congolaise, il y a des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, des mamans de tout âge. On va ça dans article vestimentaire qui est massacré au monde en Anzela par la Tata. Donc, après cet événement, parce qu'il y aura des faits de monde, il y a massacré, ainsi de suite. Donc, ils vont exhiber des chaussures, des lamas qui ont été conçus par des Congolais. Donc, c'est une façon d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes et des mamans, l'entrepreneuriat congolaise en général. Donc, ils ont dit qu'à un moment, dans Salambo, avec l'esprit des intéressés, il n'y a pas un projet caché derrière appui dans tout ça. Et sinon, si nous avons une action sociale, on a un projet quelconque. Donc, nous, on le fait pour voir la culture. Donc voilà, nous avons tous, les journalistes, nous avons aussi l'obligation et c'est devoir moral pour voir notre culture. C'est très important. Parce que le droit de la Nike, américain, style américain, et chez eux, ils font la culture, ils font la promotion plutôt de leur culture. Et puis, c'est comme ça que nous copions ça. Donc, de notre tour également, nous sommes un grand pays avec une population dynamique, des jeunes gens talentueux, qui créent des belles choses. Nous devons promouvoir ça. Là, on a mis ça, ce sont des belles chaussures. Il faut donc, c'est un peu ça, idée au nous, motivation mentale, et ça qui est basé plus sur promotion et culture de la mission. Soutien pour l'événement. Et puis, j'ai vu que lorsqu'il y a une opportunité pour appuyer, n'est-ce pas, culture de la mission, pour appuyer artistes de la mission. Aussi, Fondation Hubert basée dans le siège dans le Wanakati à Mombele. Donc, moi et moi, on a mon alimenter, les Nantes, on a mon alimenter pour Mombele. Donc, ça tombait bien que nous l'avons pour les institutions anniversaire d'expansion, étant en tant que notable alimenter à Mombele, il fallait qu'il faut appuyer les moines pour honorer les Nantes. C'est même pour cette raison que les concerts qui aura lieu le vendredi, et vous allez avoir un bar ottoman à Montbéliard. Donc voilà les raisons qui vous poussent à m'impliquer dans l'événement. Ouais, Fabrice, union fait la force. Petit Basali, président à Hôtel Awa, que projet Moïsa dans le mois d'avril. Donc, concours, il y a ça. On a profité dans le programme Malakongo. Après, Makamangati a organisé Fondation, toujours, Hubert Mamba, a organisé concours, il y a ça, il y a 24 communes. On a au CPLA, le cours là, vous allez chaque fois, la carte de Massolongo culture, vous allez, puis notre presse, nous avons pour soutenir Aza jeune, Papa Griffe a mis déjà au logement 100 francs. Et ce que nous avons fait, tout le monde allez-y comprendre. Aza vraiment amoureux de la culture. Et puis Aza dans mon thème, il y a Bolingo. Nous avons souvent dans un Zambé, les aventures étaient solo. Depuis la carrière, il y a ma forme. En tout cas, dans notre soutien, il y a pas fort, mais on peut pas soutenir. Merci. Par autorité politico-bébé.
l'administrateur PBL, mais c'est qu'il fallait homme culturel à ça. Petit Barosala, premier, en Bimaliwa Namboka, Bamsou Barosoma Ketch, Bamsou Barosoma Bilo Rebele. Donc, tout à la simplicité n'a été, à sa photo, ça passe à l'IE grâce. À Kenya, au Canada, au Rwanda, au soit Kenya, au Rwanda, et dans ma zone, il faut partager d'une manière culturelle. Donc, à partir de ça, nous sommes dans une belle année, nous sommes bêtes qui beaucoup qui jamais pu imaginer. Et nous sommes vraiment tout le monde mais la population de l'Inga, elle a même volonté à battre. Il y a une zone. Donc il faut quand même tomber dans le forcer côté un jour au second le gaz à Colobélé et la population. Merci. C'est ici que nous vous amenons. Dans le plus beau cadre jamais imaginé. De toute tendance, nos clients sont les plus privilégiés. Pour le touriste, vacancier, professionnel. Que ce soit pour le repos ou un passage dans la capitale de l'Afrique, Kinshasa, la Villa del Pirlo Auberge met à votre disposition des chambres ordinaires, chambres exécutives, cuisine propre, spacieuse, luxueuse, bien meublée, afin de passer d'excellents séjours au sein de ces installations. Où que vous soyez, dans les 4 coins du monde, faites votre réservation sur tous nos canaux de communication, téléphone, site web ou sur notre page Facebook. La Villa del Pirlo Auberge vous garantit une connexion Wi-Fi Internet et intranet haut débit. Villa del Pirlo Auberge. Dormez luxueusement.